Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kilema tukineko Kutala na biso Avis de public Kunaga ko kilema tukinde Parce que le long de ko Ils en effet Parce que le long de ko Tuko sepela Ni mo coupe Oye bunega avis de public Et bingaka Bamisi seba comédien De Kokomo Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Chez Didier Masuki Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Bonjour, chers amis internautes. C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki, Mobile Mande Fapembe. Bambo Tinabino, c'est pas que vous allez bande vous avez pour un abisso dans une émission d'abino, il y a avis du public, chaîne de référence, chaîne mère, chaîne Oyo Eboti, Bana Ebele. Encore une fois, bonne année d'abino, nous sommes posés pour un abisso partout dans 5 continents. Bandeko, les autres sur la liste Moko, et ça n'est pas si nous avons directement droit au but. Vous avez ça la bongo SOS. Pourquoi SOS? Vous avez comment on moi si Oyo Azali na Simenanga ou Alali. Alali te kasi Azali ya kokufa. Azali ya kokufa, iyo wana pe na pemeli na bana na ye. Bandeko, c'est une histoire moko triste makasi, vraiment très triste. Il souhaite na relater le solo oyo ningi zali bandeko nanga ba comédien sika bozali de gauche à droite bozali ebele. Bozali na ba association ebele na République démocratique du Congo. Ba NPTC zali ba association et comment ebele. Na tango moko ba comédien a ce problème bandeko nanga. To meka kosungaka. Même $20, même $10. Sur boza 30, 40 personnes botie 20, botie 50. Oya tie boy. Bandeko nanga ekosunga na moto oyo akoyele likama iloba erne yakate eyeba kesika ni eutaka te moto ayebaka te ke na kozwa likama lelo moto ayebaka te ndeko mwasi bozo komona ndani oyo akufi oyo lisolo oyo esali pasi mingi mobali na ye azali comédien asalaka na groupe ya Papa Masumu de Brende. Mais, ndeko mobali wana à part musala comédie, aza muta salaka na quelque part. Na hôpital moko songolo na Kinshasa. Le problème c'est que nini avant que moi ça kufa bazalaki bien nza bazalaki be bozo na mwasi wana na bana bazalaki ne bango bien, abela raté, azalaki ne santé bien. Kasi ndeko mwasi azana yana moko yana wana azalaki malade. Yana azalaki na ba problème ba fibrome. So ba mion ya biloko basi o e déranger basi mingi azaki na yango bane ko déranger. Il fallait que basa la opération de bane ko senga e bane ko ils ko senga $400 pour basa ndeko ya mwasi ya comédien wana opération wana yendeko ya mobali na ye o ya comédien alobi ete bazwa $400 ba pesa le kola ya sara na hôpital akosolo na ba médecin ya Congo mboka na Congo za mawa mingi pasi mingi a négocier na ba médecin po ba kene kosala opération ko ba sala opération na voilà ningi ba yokana ba simbongo ba pesi zela opération et ça la marate moi no bala batu a pesa ki mambongo akopeka ki na ba médecin mais ba médecin so ba koma ko binisa e ba tanzo le kamingi. Na moment où batan est comme le kamingi, ba famille ya ye mwasi ba sepela kite. Ndeni mbongo wale comme umeli opération ezo sala mate. Ndeko mwasi pe ya kufia comme ko ça fait mobali na ye.
tazongisa mbongo ya bato ta famille kuna ekomi kolobaloba nzoka bandeko na nga mbongo wana ndenge eumeleki bafamille soki baprofiteke na ndenge mbongo wana toyebi te soki baprofiteke na ndenge mbongo wana toyebi te bakomi koloba n'importe quoi conseiller na mbongo wana oyo ekendeki mpa ndeko ya mbala so ndeko na biso oyo ya comédien ndeko na biso ya comédien kombo na ye fils à papa bokomona mpe photo na ye awa bientôt babengake fils à papa aza mwana ma oyo Dadi Dikambala akolisi garçon wana bavanda bango nyonso soki na sandor so na farage wana na Kasavubu azolia azomelama na ndako ya Dadi Dikambala mingi bakanza kutu kaza mwana Dadi Dikambala me mwana na ye te aza juste mwana oyo Dadi Dikambala akolisi ye mpe aforme na mwana théâtre ti lelo ndenge bana bakoli boye fils à papa e mwasi na ye wana oyo akufi azali na koko na ye moko bokoko na ye donc na so abota mama koka mama na ye tout ça alingaka ye mingi abane kolinga koko wana mingi koko wana balingaki mwana na ye oyo mingi mwana mwasi na biso akufi ya mwana na biso akomédie akufi oyo me bandeko eloko nde esali mpasi makasi ye wana bozomona koko ye wana amemi nde ebembe donc ntango ndeko mwasi akufi aye kosundolela ye ebembe wana me kukufa nga kufi ndenge nini moto azalaki normal akomi kolokoloka ndenge ezaloka moto azwi banere azolobaloba boti kobetanga nasali nini boti kobetanga nzoka spirituellement bato beta ye mpenza me bato tobeta ye azomona bango te ye wana na bana na pembeni esali mpasi mingi enompanto mosusu bozomona ndenge alali nasi bozomona batrace ya kobeta me moto bane komona yango te ye moko mpe azomona bato azobeta azolobaloba baki babengi bapase babiki me oyo nini akomi liboma banini nzoka liboma te nzoka batobeta ye mpenza bato bazobeta ye bayebi te bazomonana te mais spirituellement bazobeta ye mpenza akei bake bazwi paster aye na yango bandeko na nga quand vous êtes des pasteurs il faut kosambela nzambe na ndenge solo comment satan akoki koganye nzambe c'est impossible wana bozomona na pemeni eni mwasi Dadi Dikambala tika ye wana eni bozomona puisque azalaki bien na garçon wana ye oyo mobali ya mwana oyo akufi fils à papa ye wana azalaka mingi na eni mpo bato bazokanisa ye mwana Dadi Dikambala ye wana na eni mwasi oyo Dadi Dikambala tika baboti na mpe bana fils à papa ye oyo ye nde moto mwasi na ye akufi abengaki fils à papa bandeko na asi boyebi ye aza acteur ya na groupe ya papa na biso Masumu donc ntango babeti mwasi azomona ndenge ntango bazobeti baki babengi paster aye mpe boye po asambela mpo na ye paster azwa AVC paster abela AVC donc eza likambo oza spirituel bandeko yango il faut kosambelaka nde makati na ndenge solo le problème c'est quoi ndeko na biso akufi ndeko na biso ya comédien aza na mbongo te ya kokunda mwasi na ye bandeko na ngai bacongolais nos artistes oza na poto oza na Afrique oza na bobo s'il vous plaît ne quitte que 5 francs nzambe akopambola yo akunda mwasi na ye ta ye wana na bana na bango akotambola na bana fils à papa ye wana ye nde moto akufeli mwasi acteur ya papa na biso Masumu bazwi ebembe bake kosundolela yango koko na ye oyo bomonaki na foto amemi bo amemi moto alali te makufi même foto bozomona oyo akufi ntango bakei na ye na hôpital ntango akufi batala na kati ya nzotala ndeko mwasi ye wana ntango azalaki vivante ye wana ya bana baza kotambola ana moke na mobali na ye bandeko na ngai ça fait mal tozosenga SOS ndeko comédie oza na France oza na Belgique oza na Kinshasa ye wana boza komona ebembi basundoli yango mbongo akunda ebembi eza te même ndeko na biso kutu eni oyo alaki mwasi ya Dadi Dikambala veve ya Dadi Dikambala mbongo na moke azalaki nango bacontribue ndambo na bake kokotisa ebembe na morgue ebembe eke kokota na morgue tosunga ndeko na biso s'il vous plaît mbongo akunda ndeko mwasi oyo aza te bacomédie boza ebende basila ndeko na ngai toza mote ya malamu ndeko na ngai Belvie Isil Pechanga tous les comédiens vidéo n'importe quel comédien ya poto ya Kim SOS ezali comme quoi il bino
ezali kam ekoyeli bino ye wana papa na oza komona fils ya papa ndeko mwasi komona ye Belange oyo akufi komona ye Belange oyo atiki biso esali mpasi makasi s'il vous plaît makamba boye na communauté ezosala mpasi mingi toyebi te ata ndenge ekoma ndeko na biso fils ya papa aza na mbongo te ya kokunda mwasi na ye ezosenga mpenza lisungi de gauche à droite bandeko na nga boza kolanda ngai tomeka kosunga ndeko na biso de gauche à droite mpo akwa kokunda mwasi na ye wana alali te okozomonana aza ya kokufa aza ya kokufa vraiment pasi mingi me nayebi te on va essayer ya kobenga nanu ye ndeko na biso fils ya papa soki tokozwa ye on va essayer tozomeka kobenga ye soki akoyamba ye mobali. Ouais, bonjour fils à papa. Bonjour papa. Bonne santé. Santé-moi, mon petit papa. Nos condoléances toyoki ke autre kufe la maman. Merci vraiment papa. Yango na cadre ya SOS toyebi ke avi de publier de kota kota toluki tomoni ke oza na mwa ba difficulté eza na bato baza kolanda yo mokili mobimba eza te ko Didier Masuika alobaki ye moko baza koyoka yo alors problème no eza nini to expliquer ja bato ndenge mama akufeli mais nini okoki koloba mpona mokili oyo eza kolanda yo puiske toyoki koza ba difficulté mpona kokunda mama baye kosundela bino ebembe oza yo moko nini okoki koloba mpona bacomédien oyo baza kolanda yo na monde entier mpe na bato oyo balingaka comédie oyo balandaka biso na nzela ya baetando ike nini okoki koloba balanda yo bayoka yo baza koyoka yo. Merci vraiment papa. En tout cas, naza vraiment lik na bino mwa na bino. Madame nanga vraiment abilité kaka mutu fasi chèvre makolo. Nazalaki te babengo akufi. Liwe mo ya puisque pesinga pasi bana baza mikie naza awa naza vraiment habité na obanda wapi na kosuka wapi. Yango moni nazolela na bandeko nanga ba artiste bameka kosoutenir nga vraiment nata ba prière ata omonaka te to ede mpona akunda mwasi na ye mama ya bana na ye ekozala bien vraiment yango nasengi vraiment esungi na bandeko na ngai ezanga vraiment yaniki fils ya papa mona Dadi Dikambala artiste comédien nasengi vraiment aide na bandeko na nga naza vraiment na badifficulté madame vraiment abelité eloko moko te nabimaki na ndako natikaki bango bien bazalaki bien sino bazobenga nga kaka moye te na nini bameme na hôpital boye moto azosanza kingo babeti nga nzete ya nini wana ngai naza te bato mpe bakobenga nga mpe babengi ngai te nga moko mpesi nazalaki papa nazose sentir mal à l'aise na biponi nzambe oni zala mobali je sais que ça fait mal zala mobali nayebi ke esalaka pasi nabitumisa mina nimeo te nde bango baye kobenga nga vers ba 16h o papa nde tozoloba boye madame na yo naza susu te asali nini nayi kokundakunda wana ti nakende esika courage d'accord tokobenga osima fils ya papa courage mais boboti bana combien boboti bana combien na mama tomotile bana mibale bana mibale tomoti na ye na mwasi na mobali
Merci beaucoup, fils à papa. Tu n'as pas eu en tout cas. Tu tiki dans le pouce que c'est vrai que ça passe. On a continué de se lancer dans les voisins on a vu sur la télévision. Si quoi, le numéro ni de quoi tu as sur quoi sunga. Tout ça numéro na yo. Tu as nan. Papa, attends numéro na rai. Ok. Ok, attends numéro na yo papa. Ok. On a ça. D'accord. On a la difficulté. Dans notre l'élancement. D'accord, merci. Merci, papa. Papa Torben après. Hein? Merci beaucoup. Courage. Courage. Ouais, bandeko. Bolandi. Et ça, il passe makasi. Et ça, il va passer makasi. Ya koyoka ndeko ninga za kolela kufeli mwana bandeko nanga. Asana moya kokunda mwasi na ete. SOS, SOS. Na bandeko ba comédien, bandeko balinga ba comédien. Muta motema malamu. Ba numéro be bale to ti wana ya vie public na o ya yemoko obenga elo ro tinda nyonso ekokomela ye o mingi obenga ata yemoko botindeli yemoko na Kinshasa ekoza malamu mingi bandeko nanga Western Union, MoneyGram, M-Pesa tout ndeko na biso awa kokunda mwasi na ye aza penza na difficulté. Aza penza ba difficulté ya kokuna mwasi na ye te boyebi kokuna lelo na Congo ekoma cher. Et comme apenda cher yango likamlenga na swana bino lelo boyo ke sai na passe mingi yemoko to zuye moko to bengi poto to linga vérité to linga te ko bote yemoko boyo ki ninga lobi donc ya liwa moko spirituel très spirituel tant moi ça kofi après batala boyo bozo mona so ba ninde ba beta ki moi si bozo mona yango na bozo mona na photo ba boss ninga raki ba le na poto benga ba bleu sali na nzoto mais tant bazo beta yemu bazo mona na te. Bato ba moyo ndia kometi moi maneti moi appel de mutu akometi moi ba nerf ko ba bato beta nzoka spirituellement bato beta epenza même ba médecin dans la confidence ba tombo bilemo ta ba trace ya ko beta ba fimbu penza na nzoto ya ndiko na so mwasi mais bato ba mane ko mona na te ndeko na nga monde komi mabi wana ndeko na bozo na fils à papa na ndeko na ya comédie na kombo ya Renate. Asa mwana penza à théâtre, ndeko penza à théâtre, ndeko na o dadi di kambala a formé. Et ça lui passe, bandeko nanga. Ozan a 10 francs, ozan a 20 francs, ndeko nanga nzamba ko sungayo. Nzamba ko sungayo. Na place que tozo mbongo to ki mena masanga. Tozo mbongo que ça ba n'importe quoi, mais soko sungi mutu ndeko nanga tozo na problème ata nzamba ko kanisa on likambo oyo sali. Yona ndeko na biso na papa Nsakala. Mwana na biso pende à théâtre. Fils à papa. Yannick fils à papa. Ba papa balingi mingi, ba yaya balingi mingi. Ye wana bozo mona. Mingi ba ebeleka ke mwana dadi di kambala. Oko de benga tane fils adoptif kapi petit na ngapi mwana azu akolise atasi ya mwana tatu mingi ba ebeleka mwana dadi di kambala. Nzamba pambola bino. Et l'autre, on a toujours appelé nous annoncer à l'élo, yango oyo, bandekulanga. Et si vous tout ami, sungande oyo, et cause à malam mingi, numéro de téléphone, yango wan. Zama pambola bino, tout le monde a bongo, vraiment, na mbala ya sima. Au revoir et à la prochaine. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Soladama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et totalement, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Soladama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Kunaga na za kuye piso Kunaga kile macho kineko Kutala na piso Avide public Kunaga ko kile macho kinde Fak kile londeko Izande fe Fak